batikeli mboka te eza mabele afumu kimbangu to bundi etumba lelo makili tangite lelo bokonzi esali transfert pacifique et civilisé du pouvoir ndenge nini bokoloba ke bangunza bakozala na koyimayima te bangunza bakozala na esengo opwana na mikolo ezali koya to bandi ekozala te ndenge eza wana pe ezali kozinda pe se kozinda alors esengeli na bango kososola soki bango basiliki eza nango ignorance ezali ya cataracte ezana bato ya cataracte mususu bazomona ke bandeko kaka oya bane Congo me ya ba fleuve baza pe ba mususu ozomona eloko oyo ezosala neti esala malamu te ekotsa mwa tozana kimia na sincérité nyonso tozali vraiment conscient que makambo eza malamu bandeko ya catholique wana na ba position oyo bazo changer à double tranche tokondima bango te mais tokondima bango mukolo bakosenga peuple congolais pardon na mabe nyonso oyo bazo sala faction ole que peuple moko oyo baza bandeko balingana bakolingana lisusu te bakoyina na pamba te bagobe déjà oyo ezali ba enseignement euti libanda. Et certains leaders politiques ne Congo, soi-disant que ba maître to ba grand maître ba véhiculer tamoulayi ne Congo apesi bango matoyi na idéologie na bango séparatiste. Nde yango esala kelo na lona misisa esali na bandeko. Félix Tshisekedi Tshilombo a joué bâton ya commandement. Nous étions au Tambosi. Et ça la kibino lolenge kani boka ki mawa prophétie na bino ekwei boka ki mawa bino bolinga ki président Kabila kenda zala pour l'éternité sika moto mosusu yeyi wana mumitema mitsoka ki bino mokolongo bosala ki crise te to lolenge kani. Il y a christianisme, précisément l'église catholique, n'a pas enseignement au bazui, outil libanda, il faut qu'au kabola, qu'au kabola tatana, na bana, libota, qu'au kabola bikolo, des vendis, na mémoire, na mental, yabane Congo, l'église catholique, enseignement au bango bazo propagé, bango bazo véhiculé, bipa ignoso bazo leka. Ezali pour l'intérêt à Moupaya. Ezali pour l'intérêt ya ba occidentaux ya ba impérialiste ndenge bayaki wana. Matondo bandeko balandi ya émission ba indobola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet omeseni koloba émission ba indobola muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yako koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basouvertement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina ne songi andila ba ye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mponini te bangunza kati na religion africaine religion vutuka mfumu kimbangu ba ye lisusu na tina ya kozongisa bongo moindo na isika abungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola muka tokoliki atolaka kibino pe tozeko koba kola kabino tango ye bangunza batelemi lisusu to bamokangi bongo motu ya manaka baindo bola muka bakoleka ombalomba la tango yonso mpo ya kopesa pole na mosala monene ye baze kotambusa na eleko ye kozongisa lisusu moindo na esika abungela etindi ngai na mokolo mwalelo na yamba na ndako ya mosala ngunza vuvu oyo baze bongo moko ya motambusi mosala na eteni ya mboma kuna na Congo Central na bangonde ye tokokabola mwangonga yepesa meli biso na mokolo mwalelo lobi moleki mozalaki bongo mokolo ya molongo mobimba ya bankota Nesonga nzila mfumukuzu kia mzala mpanda na ngola ba yaki bongo na etelo nengwa mafuta kotala lolenge kani bana ya religion africaine bako motangelaka bana wana bakolobaka na bankota ine oyo esimbi bongo République démocratique ya Congo tokotanga Lingala Chiluba Swahili
pe bongo kikongo nesongi nzila atwaki pe tango ya kolimbola ntina nini bango basali etelo yebana bakoloba na bankota ine ya mboka wana na kati ya masolo na biso etindi ngai kokenda na lombango epai ya ngunza vuvu ngunza mbote boni pe bino santé mbote ndeko mopanzi sango biso santé eza malamu na kati etumba toujours na kati ya etumba bandeko balandi lelo balingi bayoka bino bomitalisa na ino soko biso toyebi ngunza vuvuketo bandeko balingi na ino bayeba sofre tolobaki boze kosala mosala neteni ya mboma kasi bino bomeka mpenza kokita moke na bopanzi yango pote bandeko basosola ete nani nde mobiangami na biso ya mokolo mwalelo matondo mingi ndeko mopanzi sango tobandi biso tozali ngunza landu vuvuketo ndenge boti kotalisa tozali ngunza na kati ya religion africaine religion vutuka fumuki mbangu oyo tozali mutu ya lisanga ya bokoli ya nengwa wandile toza na kati ya mboma epuis bafleuve nyonso wana tozali kokamba boma tiela sioni lukula bipai nyonso wana baterritoire wana eza na mutu na biso po kuna nde tozali kosalela mosala mpona kobunda mpona lobiko ya baindo me ngunza tokenda mpenza na motuna moko direct mais tango bino boze ko prôner 4 hommes président ezalaki ndenge nini na mabele ya Congo central po apparemment bane Congo batikali kolinga penza président Kabila te ezalaki ndenge nini kuna neteni wana bopotana kite matondo mingi tobandi na eteni ya Congo central ezali province mingi renommée à vocation à opposition pouvoir en place Congo central uta kina bokonzi ya liboso toke na bokonzi ya mibale ya président Mobutu Congo central batikali kozwa penza banje te po bakota na kati ya likanisi batala lolenge kani bokonzi oyo fumuki mbangu apesaki toloba bilaka ndenge tamboleli ndenge zali kobaluka ndenge zali kosala likelemba tobandi Congo central la majorité bazozala penza na kati ya kokota na kati penza ya makanisi ya fumuki mbangu te to salaki musala tozobunda kolimbulela bango minorité bazali ko sosola bazali ko bunda bayeba balanda mate anesongi nzila fumukusu tia mzala panda na Angola na kati ya religion africaine mais majorité ya bako ya ba Congo ya ba ne Congo na kati ya Congo central en tout cas ezalaki eloko ya mukete pambate ezali province moko o eza répité à vocation ya opposition tangu nyonso bokonzi oyo ezalaka installé po ndeko kobosana te ke bokonzi oyo ezali bokonzi ya fumuki mbangu na ndenge ezali kobaluka bandeko ya Congo central en grande majorité à plus de 75% bazali kozwa nanu te lolenge kani bakoyeba komanyola pe kososola po baakompagne bokonzi ndenge ezali kotambolela nde tobundaki kobunda na kotalisa ba publication ebimaki kosala nyonso po ete mentalité to pe mental ya ne Congo ezonga na esika ya kososola oyo yango ezali pe ya kosala mai oyo esengeli po ete tokoka koaccompagner bokonzi po toluka kovandisa bomoko na kati ya Congo pe bomoko wana econtamine Afrique mobimba bongo mokili ezonga na équilibre mais bane Congo mwa nkokoso ezalaki mais na kati ya nkokoso tozobunda etumba tozobunda tokolemba te malembe bazali kokende komanyola pe kososola mais kosala kabino lolenge kani bane Congo esika kani bakokumisaka fumuki mbangu akomobotamaki bayebisango ya fumuki mbangu te ne Congo oyo aze kulutu akoma kosala zuwa na baleki ne Congo lelo eze lokola peuple oyo a produisaka motema mabe ne Congo aze définir lokola peuple ye ako definisaka ko produisaka haine lelo ne Congo pe bakomi kotanga ye na esprit tribal
eteni wana bokoki bolimbola yango ndenge nini bane Congo lelo na société bako benga ka bango ce sont de plus grands sorciers eze kaka langi bakolatisa ka bango to bino lokwa bouti pe kuna bokoki ko accepter babiloko wana bane Congo bakolo zuwa bane Congo bakolo kindoki yango lelo ata mokongo azeko komona quelque chose kolinga penza te libota eyeba soi-disant bane Congo esika kani fumu kimbangu akomobota maki ne Congo bayebi te kokumisa kombo ya fumu kimbangu pe bakobundisaka mosala ya fumu kimbangu bokoki koloba matondo mingi ndeko mopanzi sango na mutuna botuni biso eza mutuna moko capital pamba te soki totali bane Congo na Congo central toza na ba district misatu toza na district ya Bas-Fleuve district ya Cataracte toza pe na eteni ya district ya oyo capital eza Madimba donc ya Lukaya toloba alors na kati ya bokabwani wana soki totali mentalité oyo ne Congo azo développer na mikolo pe na bangonga oyo pe ndenga développer tango mulai eza kaka enseignement oyo bakotisi na ne Congo ne Congo na logique ne Congo azali ayebaki nanu ke azali mwana liboso mokolo ne Congo ayebi ke azali gardien ya temple ne Congo ayebaki ke azali mosapi ya monene mosangisi kosangisa bandeko ya bikolo mosusu wana ezalaki na apanage ya ne Congo ndeko mopanzi sango kasi ba enseignement oyo eyeli ne Congo ba enseignement oyo a caractère tribal a caractère toloba ya kokabola ne Congo na bandeko mosusu kokabola nano ne Congo yemoko na bandeko ya ba district mosusu ndakisa bandeko ya district ya Cataracte ezana bato ya Cataracte mususu bazomona ke bandeko kaka oya bane Congo me ya Bas-Fleuve baza pe ba mususu ozomona eloko oyo ezosala neti esala malamu te ekotisa mwa virus moko na bane Congo po ne Congo image ya ne Congo ezala terni pe ekoka kopesa penza te lolenge ya kobenda bandeko mosusu ya bikolo mosusu basala lolenge kani ya esengeli po totonga mboka totonga mabele ne Congo tokobosa na te ndeko mopanzi sango Congo central kuna nde enseignement oyo wuti libanda enseignement religieux ya bapaya ekoti mingi na Congo central soki totali christianisme en particulier catholicisme eza penza implanté makasi na Congo central nzokande catholicisme to église catholique enseignement oyo bango bazo propager bango bazo véhiculer bipai nyonso bazo leka ezali pona intérêt ya mopaya ezali pona intérêt ya ba occidentaux ya ba impérialiste ndenge bayaki wana siko soki tozongi idéologie impériale idéologie impérialiste ezali nini ezali divisé pour régner soki tozongi même na charte de l'impérialisme tango ekozala tokotanga ba article na ba section mosusu kuna bokoyeba ke bayaki pona kokabola po ba affaiblir biso yango moni soko tali tozongi na mboma esika tozali cathédrale mobimba eza kuna ancienne cathédrale oyo eleki koumela na Afrique centrale awa eza na boma cathédrale d'Assomption oyo eza na boma wana donc soko tali lolenge ba missionnaire bakotaki basali église ya banana bakotisi ya bango idéologie na bango eza kaka pona kosangisa biso te pona kokabola biso yango wana emati ye na boma emati kote ba mayombe sioni tela bakangu ba lycée de kangu ba institut de kangu ekoti emati Cataracte ndenge eteni mususu ezalaki koto bandeko ba protestant koto bandeko ba prêtre jésuite ba catholique donc epesi ba faction oleke peuple moko o baza bandeko balingana bakolingana lisusu te bakoyina na pamba te bagobe déjà oyo ezali ba enseignement euti libanda et certains leaders politiques ne Congo soi-disant que
ba maître to ba grand maître ba vekile tamulayi ne kongo apesi bango matoyi na idéologie na bango séparatiste nde yango esalaki elona lona misisa esali na bandeko ya christianisme précisément église catholique na ba enseignement au bazui uti libanda il faut ko kabola tatana na bana libota ko kabola bikolo nde vandi na mémoire na mental ya bane Congo nde sali ke lelo ne Congo a produire o yazo produire wana en réalité ne Congo azali nos violences pacifiques naturellement parlant ne Congo aza bongo mais ba enseignement oyeye nde sali bongo yango zomona telelo ne Congo azo pesa oya zali ezali rendez-vous na ne Congo tribalisme yango nde toloba argumentation ne Congo mais que là ne tienne nyoso ezokende malembe lolenge tozobunda na etumba lobika baindo ya kosangisa pona ko kososolisa ne Congo ayeba oya azali ayeba par sans sa responsabilité na ye lolenge azali enepe akoka ko produire sans oyo ye sengeli ya kosangisa ya kozala molingi mosangisi pe koluka kimia na kati ya batu ndenge sengeli yango tozobunda malembe résultat ezokende kozala un peu na mwa bokeseni voilà moke eloko esali ke ne Congo eza ba enseignement oyo euti libanda oyo ko bebisa mantala ne Congo ndeko na ngai matondo bandeko balandi tozo ko pusana malembe na ngunza vuvuketo ba ko molimboli na bino bato oyo bo pesa ki biso mituna ponini mokongo ponini boyoki ete sikakani christianisme elona ki misisa yambwe panzana po bakotelaki na oyo eteni nde ba détruisaki makasi kasi lokwa tolobaki na motu ya masolo na biso lobi alekezalaki mokolo ya molongo mobimba ya bankota epai kani nesongi ya nzila bayaki bongo na etelo nengo ya mafuta kotala lolenge kani bana bakotangelaka na bankota ine ya biso awa ya République démocratique ya Congo kasi tolaki bilili ya bambasi to ya bana tokotila bino yango mikolo mizeko ya kasi micro ya baindo bola muka etikaki nesongi ya nzila fumukusu ke munzala mpanda na ngola mpamba te kuna tata kwaku bazalaki wana mpo ya interview to mwa masolo na nesongi ya nzila tolanda lolaka na nzila ya ne kwaku maisa ya image bongo tozonga mpo ya kokoba mosala na oete lelo molongo bimbezali ko kundula mokolo ya bakota bongo ekolo na biso Congo ezali na kota koleka kama mibale na ndambo libongisi moko penza monene esalamaka te na mokolo ya lelo omoni te ke toza lokola na mwa retard par rapport na molongo matendo mingi soki bolobi te tozali na mwa retard boloba kutu ete tozalaka kutu te tozalaka kutu te mpona nini pamba te lelo na soki molongo balingi baza kolobela kota na bango na France na Belgique na Angleterre mpe baka na Europe bango mpe basali yango soki bango basali yango mpo baloba bankota nini po tokolika ete ezali mawa mingi mpona biso bayini tozangaka kososola ete lokota nde ezali yo ntango olobi kota ya moninga eza yo te pamba te tokopesa bino ngakisa na kota misato wangila mbika na kanga soki opesi moto wangila lokola eza wangila toyebi wangila tokolamba kasi soki obengi yango na lopoto sésame okolamba yango te okotia yango likolo ya gata esaleli sikoyo ekeseni parce que mondele asalelaka sésame kotia likolo ya gata me biso ntango tobengaka yango wangila totiaka yango tolambaka yango
soki obengi mbika tolambaka soki obengi courge okotia likolo ya mapa soki obengi kanga oyo tomini batobengi na lela bete soki obengi kanga okosala nango banzungu basani kasi soki obengi yango argile okosalela yango biteko donc nkota nde ezopesa te mosala sikoyo mpona nini biso tozotela te mpo tozoloba bankota na biso te tozoloba bankota ya bapaya yango wana ata mayele ya nzete toza na yango te mayele ya nyama toza na yango te mayele ya mabanga ya talo toza na yango te pamba te moto ebolisi moto azoloba nkota na ye nde aza ya kosala nde momoni ata diama ata or ata cuivre epimeli biso mayele na ye ntango tobengaka yango sengwa mabele wana tosalaki yango mabende po tosalelaki bakongo bambeli bisaleli me ntango tobengi yango fer esili akoyoka na suri na biso te ntango tobengaka nsongo cuivre tosalelaki yango bisaleli ebele me ntango toye kobenga yango cuivre ekomi bisaleli ya mindele no yango na bomoni nkota eza na ntina makasi yango lokola kolandela manaka ya mfumuki mbangu mpo na biso bayindo lokola aza mobikisi na biso nde bomoni tokeli ete lokola mpo sikoyo bayindo bayebi te na manaka ya mfumuki mbangu tokomi wapi tokomi na ntango ya indépendance politique yango touti kozwa le 30 décembre oyo tosalaki na élection mpe le 24 janvier oyo président de la république oyo aza na ndongo na bamindele te aza na compte à rendre na mindele te oyo azali premier président oyo 4e président alongaki na kombo mfumukimango alongi bitumba liboso ya mindele nde mokonzi wana abimi sikoyo mokonzi wana lokola abimi alingi akota na programme nini akokota nango na manaka ya mfumukimango tokoti sikoyo na programme ya économie mpe scientifique na ntango yango eza na ntina makasi mpo ete na Congo désordre ezala te bato basosola sikoyo indépendance eza nini mpo bana oyo nyonso bazomotama na periode oyo te na ntango oyo bazali bano sikoyo balingi basala accès na mabele na bango bangi bakota na mabele na bango bangi bakota na nature na bango sikoyo mpo bolobisa bango bankota oyo ya biso pamba te nzete nyama mbisi mabele nyonso oyo ezingizingi biso nde eza na ntina mpona biso sikoyo biso na nature wana mpona nzingazinga na biso esengeli tobalala kasi Congo bobimisi bauniversitaire ntango kaka bolobi aza universitaire azokoka kosalelaki universitaire na ye te pamba te azomaîtrise te université deikoloba nini ntango motangaka na école primaire eza écolier soki okoti na seo na humanité okomi élève wana sikoyo okoti na professeur mpo balakisa yo mosala liboso oyekoli bakota oyekoli makambo sikoyo oke na niveau professionnel oyo bozobenga humanité kasi ntango bokoti na université ekomi ntango ya kokela sikoyo boke koyekola mokili yango babengi université lokola univers kasi sikoyo biso nini esalemaka ntina université oza élève baza nano kotangisa yo yo ozoluka te yango omoni tozokela te soki tokotaki na koluka toyeba ndenge mokili ezofonctionne ndenge mokili ezotambola nde tokokela na tembe na bikolo lokola Afrique du Sud babi kuna bazali koleka balangue nationale 12 mais biso na Congo kaka français ndeza langue officielle balangue misusu etikali wana nabi kutu kuna na Afrique du Sud baza na balangue officielle koleka 12 mais biso na Congo langue officielle eza kaka moko eza langue ya bapaya bongo mpona yo oyebi mbala mingi obundelaka mpe bakota ya mboka
mpona nini te bosali mwa action moko boye koyebisa badepute batombola minoko na biso ekoma mpe balangue officielle batondo mingi ndeko mbongo motokoliki ete touti kozala na conférence ya monene oyo tosalaki oyo baresolution na yango tozelaki parlement oyo ya lelo ekota parceke oyo mosusu bazalaki kobima kakusi tokotiaki mikanda ntina présidence na bainstitution nyonso mpona batala mayema aza kosengama lokola mbongwana na nkota na etangiseli ya bana nyonso eza na kati pamba te na kati etangiseli ya bana esengeli boyeba bana bakotanga nkota yambo na motango toti français lokola kota na biso eloko nini ezoboma biso topesa kaka ndakisa ya bino kaka na rtnc baye bazoloba français bazobima bango na batanga bino sikoyo bozoloba bankota na biso nzoka mpo baengage bino bopesaki batitre scolaire donc bino mpe botanga français wana kasi sikoyo lokola bozoloba bankota na biso lingala kikongo chiluba swahili sikoyo baye bazali na programme ya français baza likolo baye baza na programme ya langue nationale bazomona lokola baye batanga te ndenge wana mpe soko bimi na cité eza kaka bongo donc moto oyo azoloba français te abimi lokola aza mayele te moto azoloba baminoko na biso nde aza zoba moto azoloba français nde aza mayele nzoka na bosolo moto azoloba français nde aza zoba moto azoloba minoko na biso nde aza mayele topesa ndakisa oza ministre ozoloba français oza ministre oza malamu oza ministre ya Congo ntango ozwi mwasi na bana otie na mikili ya poto bango wana bakovivre na mbongo nini na mbongo mindele te bakovivre na mbongo ya awa bozwi mbongo ya awa boke botindeli bamindele bana na bino bakende kotanga français bana na bino batanga makambo bafrançais bazotangisa bango me mwana wana oyo akotanga minoko wana akoya kozala mokonzi lobi na Congo eske akolinga Congo akosalisa Congo akosunga Congo akosunga yango te mpo aza na sentiment yango te omoni bozoba esika ezali nzoto ebongaki oyebisa ete omoni ntango okomi ministre ezali ndakisa ministre ya santé asa mpona bokolongonu ya bato ezali te pozwa basi na bana otingana po to pozwa misolo bana kolakisa mituka esengeli otala na kati ya mboka bokolongonu ya bato na ngai oyo nga na bimeli lelo ministre eza ndenge nini lelo botala basanduku ekomi lokola bombongo ya mapa moto mosusu kutu asalisi hôpital te kasi asalisi nini morgue elingi koloba lelo bato bazokufa ebele mponi bato bazokufa ebele mpo bazobela ebele bato bazobela ebele mpo bazolia mabe makambo ebele eza mabe misoto partout sikoyo na esika boyebisa bato ete nzoto na biso eza scientifique biloko mpe tosengeli kolia toyeba ete esengeli etonga nzeto ministère ya santé ayebine makambo wana te parceke nini ndenge totangelaki na kelasi ebalanaki na bakota na biso te nde ebele biso kasi mwana oyo akoli awa ndenge biso tozotangisa bana na biso awa tozopesa bango posa soki aza mwana na kisa ya Congo central to babengi ya Congo ntango bozoyebisa ye swahili bozoyebisa ye lingala bozoyebisa ye chiluba ayoki posa na yango ntango ayoki posa na yango asali makasi po ayeba chiluba po ayeba swahili po ayeba lingala po ayeba kikongo mwana oyo aza moluba ayebi minoko nyonso esika nyonso kotinda ye na Congo akomi mona aza epai na ye nde kolingisa ya défendre mboka mwana soki akomi ministre opesa bino ndakisa mokoka makambo etali mpona nautaka mwanda na plan 2001 nauti mwanda naozonga Kinshasa tokomi na nzela misi toye na motuka oyo toye na baluba na batete na bakendaki kosomba carburant tozoya bayombe mpe bazokende mwana tokutani na nzela esika nzela ezalaki moke ekomi ya kowelana mbala moko lokola bino bya Kongo asalaka bamokuma moko kuna na mwanda bayombe batomboki bino baluba bino ndenge bozali boye koza bomenga na biso tokotumba bino biso bandika tokala kisima na moto kiti nabengi moluba wana telemawa nabengi muyombe wana telemawa yebisa ngai na kiyombe
10 balobaka ni ngo kumi nayebisi muluba yo mpe loba 10 ya lobi kumi nayebisi mwana oyo abotamaka na mutolo elingama bino bobenga nani o nzinga bongo bino o matondo balandi wana bauti kolanda bongo nesongi ya nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola kuna eze sans commentaire balobi na nkota ye biso yonso tokoyokaka malamu na bandeko ye bakoyokaka lingala te beta lisolo oyo mokobi misala ya 1921 auti kotalisa ngunza vuvu tosimba na ino actualité maponomi masalemi lelo monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo a joué bâton ya commandement nzete ya botambosi esalaki bino lolenge kani bokaki mawa prophétie na bino ekwei bokaki mawa bino bolingaki président Kabila akenda azala pour l'éternité sika moto mosusu ayeyi wana mitema mitsokaki bino mokolo yango bosalaki crise ete to lolenge kani matondo mingi na mutuna oyo tobanzi tozalaki na esengo makasi kotala lolenge prophétie ezali kosala musala nango ezokende kokokisama malembe lokola prophétie lobaki tozotala mingi prophétie ya 44 parce que prophétie il y a 1921 oyo mbanza sanda et puis na oyo 44 na Katanga tobanzi prophétie lobi ke 4e président akotika biso na boumbu te mais tomoni yango tomoni ke tozwi bonsomi ezali nini kiti ya bokonzi etikali libre tout ça la différence entre vide na libre kiti ya bokonzi ya mboka ezalaki na boloko tosalisi maponami na biso na toute indépendance oyo souveraineté donc président Tshilombo Tshisekedi akoti tozana esengo makasi et puis tozali wana pona ko soutenir ye ko benga ba soutenir ye pambate ndenga koti azali premier président ya Congo souverain et sengeli to lobango to yanola to zongela to beta sete professeur lobeli 4 présidents to tangi na Congo oyo wuti na boumbu oyo wuti na kati ya nyonso oyo décision kozwama na bokonzi ya Afrique tobandi ezali na charte mobimba oyo elobi ke ba pays ya tiers monde bokolimbisa biso totanga mwa moke po bato bamanyola ete ke tolongi etumba oyo tolongi yango na basacrifice bokoyeba ete soki toke même na chronologie ya musala bangunza basali na bankumu na bandeko ya diaspora tangu baye boko yebi yango bino bapandisa yango bozala devoir ya kopanza sango wana po bato basosola nini oyo bangunza musala basali pona kozwa mbuma oyo mwana botama mwana ngo aza nini mwana ngo azali Congo ekomi libre kiti ya bokonzi président Tshilombo akuti ezali kiti oyo ezana atana infanteli sengite ya mundele to pe ya bandeko mususu ya nzinga donc soki totali malamu tosalaki musala soki tozongi na 2017 tosalaki ba pèlerinage na ba conférence bangunza boyebi yango to tamboli to bandia na Kinshasa to wuti Kinshasa to kiti matadi boma to kiti Mwanda to ke pèlerinage to zongi Kinzao to zongi na Kinshasa sima mbanza Congo bilili ezali botalisaka na bato na 2018 na mukuse to yawa les 3 soki to tali bien les 3 octobre to vandakia to zalakia na bosangani na bandeko bankumu ba diaspora les 4 et si les 5 les 6 to ke na conférence na salon rouge affaires étrangères conférence wana la paix au Congo et en Afrique donc il faut kimia to vandi premier jour deuxième jour les 7 to silisi conférence les 9 biso wana to ke pèlerinage toke awa na Mongaliema
na musée na institut des musées nationaux boyebi toki kosala losambo to saki esili wana to beleli bakoko to tali lolenge bakoko batambolaki nyonso nyonso esengelaki esili biso wana tokiti na Congo central boyebi yango to tamboli na Mwanda les 12 to komaki na Mwanda les 12 précisément toki kosala losambo na Sainte Banque na Océan les 13 toki wapi toki na Mbushir. Après Ambouchir wana toke na Mwanda village de 14 siafumu to sali lo sambo to zongi Kinshasa sima toke Mbanza Congo bangunza banyokwami pona nini tolobi makile kotanga te baluki kokoso na mboka oyo basengi ke Congo ezala lokola Burkina Faso Congo ezala lokola Libye tolobi pas question Congo ezala n'importe quel mboka te. Eza mabele fumu kimbangu to bundi etumba lelo makile tangite lelo bokonzi et ça li transfert pacifique et civilisé des pouvoirs ndenge nini bokolo bake bangunza bakozala na koyima imate bangunza bakozala na esengo lokola bitumbezo ko banano po na kate tumba basala ka fetité mais na kate tumba ko sepelezalaka po ete tozuna un premier pas politique ya mboka na biso comme na bon somi. Donc tout ça na kati sengo ya ko soutenir régime o ezana kati ya place. Mais ngunza ntokati bino moke sengo ya ko sepela na régime yeze na kati ya mboka lelo mais eze ko pesa koko sopo kuna pende ko fayulu wa telemi ndeko mozito alaki 5 ans ya mandat ya président Félix Tshisekedi Tshilombo ba ko installer climat d'insécurité alobi yango na mongongo makasi ba ilo poto balobaka notre voix bato yonso bayoki bongo bino bo sepeli mpo nini zila na epsolika moko ndeko nanga mopandi sango to bandi etumba oyo to bundi oyo bango bazolo ba wana tozomona ngo kaka etikali mwa nyoka si akufi mwa koningisa mwa mukila mesi bakati mutu nyoka kufi akuswa lisusu te soki totali malamu climat oyo etumbe uti makasi na Gabon na Congo Brazzaville toyoki ba commando américain bakiti bazana eteni wana ba mususu ba belge ba commando belge bazana Angola et baris bazana République centrafricaine to ça qui prise en étau mboka esengele ki e koma lokola Syrie mais nyoso wana nesongianzila na bangunza balobaki pas question bokonzi eko s'installer remise de reprise transfert pacifique à pouvoir ko salema salisa sebeta mamuta kufa na ibite soki maiwane salema kite ya gravité kutu yango wana et salemi transfert pacifique à pouvoir mobimi 4e président abimi victorieux to pesi félicitations na président Tshisekedi Tshilombo ya koti to pesi longonya na président Kabila Kabange Rais 4e président victorieux na kati bilaka sikoyo soki bandeko balobi te bandeko wana en âme conscience nandeko fayulu na bandeko mususu wana bandeko muzito bandeko bemba bandeko katumbi bazonge la conscience bayeba ki mabele oza mabele ya fumu kimbangu Congo eza n'importe quel pays n'importe quel peuple te elobaki mokonzi ya mboka na kati ya na congrès à 2 chambres nous ne sommes pas n'importe quel peuple bosakana biso te toza ba descendant fumu kimbangu ne fils ke maloba wana soki bayoki yango to bazongeli yango bakanisa ba renoncer mainyoso wana lokola appel esengamaki baya to simba na to sangana to tonga mboka to bandi yango nde solution nyoso wana eza maloba mais eloko moko ekosali mezate wana ezali nango kaka bazoloba mais tozosenga na bango bazonga na esika pamba te danger ezokourir liboso na bango na mai oyo bazoluka na Congo pamba te Congo eza Congo afumu kimbangu ngonga esi ekoki bombo tokotaki awa Congo ezalaki na bokonzi ya Congo ezalaki na kati ya boloko ezalaki conventionnel siko convention esili mais sengeli eloko moko toyeba ke mokili oyo ezotambola toloba tokolia tokosimba tozoloba bozutu na mutuna tozosala ngo na partie volontaire mais kopema tozopema na partie involontaire mutu moko apemaka te na volonté na ye même soko libo okanga pema okoka te donc mokili oyo ezotambusama na partie involontaire soki totali malamu
même ezata na dirigeant moka occidentaux impérialiste aza na volonté ya mutation ya mokili ezate basosola yango bayeba ke ngonga se koki milimo bakoko se telemaki mabele mai pe mopepe ezali milimo donc nyonso wana bo panza sango bo kitisa bana Congo mitema bana Afrique eloko moyo salima te voilà. Matondo ba ndeko balandi makambo makambo ya kitoko ko umelaka penza te tokomi ko bende bongo nsuka penza ya manaka na biso tozeko lela ntango bino bandeko yebo kolanda ka biso tango yonso botia loboko topusa penza ntango ya bopanzi sango ye topesi mbote na tata mulasa kuna paikani bazeko kolanda biso na esengo penza ngunza to bendi suka ya manaka na biso me moto bino bozeye ko bundela bozeye ko mona te ka bandeli na etenyo bino bokolingaka te azalaki na église na bango kuna soko wapi batilo boko président afukami otoyebi Rwanzinga nkuwa bungisaki bokonzi mokolo afukamaki epai ya baeskro oyo mibu elali président afukami lelo abandi nako kenda lokola moke mopanzi ya maye président Kabila akangaki po ye wana lelo uti ko silisa signature ya ouverture ya maison Schengen ekofungwama oyo ezalaki po ya b'intérêt ndenge tango masolo ebetami président Kabila alobaki biso tozali ba bénéficiaire ya maison Schengen ete mais bango bafungoli boze ko banga te ajonga penza mobimba na eteni wana ya balukaka kokomisa biso na boumbu tobendi penza suka matondo mingi tobandi omoni na diplomatie ndenge balobaka mai nyonso te ezali ya kobimisa mbala moko boye omoni ntango bango baye esengeli bavanda na ndenge elongo bani bango baye kokuta baye bazalaki président baza wana bandeko église église ya mike baza lokola bana église catholique mama na bango asi akwei asi asambwe na Congo asambwe na Afrique eke lelo azosala basambla o boye na bo te ye asi akwei bongo ba o mususu wana te wana tokomona ngo eloko moko te kosala soki ndenge nini président za la kimia lolenge président sortant aza wana bazokutana bazosolola malembe to précédé makambo te Congo ezali bazopema mopepe ya ba longo pe bakulu bazonyata bazomela mai to banzi ezali kambo te bangunza bakoloba te bangunza baza wana poto te ya sango ekota na matoi ya moto nyonso y compris be bango lokola bazali mokonzi ya mboka bayoka baye bakososola pe lolenge wana ndenge ezali donc makamuso mike wana te likambo ya mutu ya ezalaki église catholique lokola église catholique sa kwei apakati donc wana nde yango nde nanu mama ya église chrétienne akwei sikoyo ba mike wana yango te bo pesa président Tshilombo Tshisekedi tango pamba te ba bonne chose ekosannonce makambo eza malamu bangunza bazokoba losambo babatela bokonzi le plus grand danger ezali kaka nini ezalaki ke bokonzi ezala na direction ya loposo pembe to ba impérialiste yango nde le plus grand danger mais na minito yo bazata na kokosola te na bokonzi wana bokonzi eza libre yango wana libre na nyonso ya kodeside ya kotala balobi le peuple d'abord peuple o peto kolamusa na bino bapandi sango bolamusa ezala base à la peuple inconscience te peuple travailleur peuple conscient peuple dynamique peuple actif o bako accompagner bakonzi o bako accompagner ba dirigeant na bango peuple o bako sosola ete soka poser acte o na société et ko détruire avenir ya mboka bango wana peuple tozali na koyima te mais tozo accorder fin succès fin mandat malamu na président Tshilombo nzamba batela ye nzamba bakoko fumu kimbango batela ye batela pe président Kabila oya bimi comme ça bomona kité so tali bien les deux présidents bakutani 4 heures du temps et c'est ça les mawapi awa na Congo nanu te toyoka ngo kaka okuna Sarkozy bakutanaki na Hollande kuna Hollande bakutanaki na Macron kuna Obama bakutanaki na Clinton okuna Clinton bakutanaki na Bush siko s'est installé quand même epesa biso kimia
kimia makasi toza na kimia na sincérité nyonso tozali vraiment conscient que makambo eza malamu bandeko ya catholique wana na ba position oyo bazo changer à double tranche tokondima bango te mais tokondima bango mukolo bakosenga peuple congolais pardon na mabe nyonso oyo bazosala na ba position nyonso bazoluka makila oyo etanga mpe etangi te na nguya bakoko pe mukolo bakoloba te ndeko Fayulu atika makambo na bitambola tambola mpona koinstalle ba incertitude na muto ba congolais soki bandeko ba catholique balobi bongo nde tokondima bango nde tokoyokela bango oyo bakoloba pe ba rejoindre camp ya peuple congolais ba rejoindre bangunza poto toza biso nyonso bayindo tobunda mpona intérêt ya mabele na biso tobunda intérêt ya mboka na biso Congo. Voilà un peu ndeko président Tshisekedi tokende nanu ko juger te na ba un mois de soki quelques semaines ya bokonzi na ye te moto nyonso akoya porte ezali akoyoka bo lelo soki boyoki ka kenkamba elobi oyoka kutani na bangunza boko juger pe bongo te tozala vite na besoin te ko juger mokonzi mboka za mokonzi tupesa ye temps makambo malamu ekovanda pe eza deja kovanda. Voilà Matondo Ngunza tokomi penza na suka bino bo sepeli na 4 heures du temps yi président Kabila asalaki na président Félix Tshisekedi Tshilombo mais bande kwa mikili ya poto ba siliki moyete donc net babwa ka bombe bango yonso bali mo en tout cas na minute moko est-ce que okokoti ya moi commentaire to moi précision na bande kwa mikili ya poto po ba siliki ba fingi na ko finga bakokaki kokuta na ndenge wana te eza ignorance omoni eloko jo sala on eza na nka ignorance yango na biso na bino bapandi sango il a fallu to multiplier ba effort na biso to sosolisa bango bavandi kuna bazokanisa ke mabele to bamboka wana eza bango te mokili se bongwani lobi Europe wana na mikolo ezali koya to bandi ekozala te ndenge eza wana pe ezali kozinda pe se kozinda alors esengeli na bango kososola soki bango basiliki eza nango ignorance ezali bazomiyeba te baza bandi to floué na vie ya loposo pembe mais tokokamwa yango te se lobamaki na prophétie baye bilenge ebele bakoanvie vie ya mundele bakokima kutu ya bango eza lokola bana na kati ya libota bazo négliger vie ya tata na mama ndako na bango balula oya ba voisin est-ce que bana wana baza na mapamboli to na bilakeli na tokolika ete baza na bilakeli yango wana baza bandeko ya kososolisa ka malembe bandeko bayindo bazonga tozo lancer pe directement appel pressant appel patriotique na bandeko nyonso ya poto ya mikili ya poto batala même bandeko ba diaspora o bakendaki na niveau ya Amérique tango akala bayi ba origine na bango te bazo ya to bunda na bango etumbe longo bazo sosola bazo sala ba déclaration moko zo conscientiser peuple congolais boni mandeko bazo kende ko singer via mundele bakoka koyiba te to si to changer air to si to changer dimension to koti na mokili ya solo na kimia na souveraineté na liberté donc bandeko wana bazaka bana Congo bana Afrique toko sosolisa bango biso kutozo mona ba Camerounais ba Sud-Africain ba Ivoirien banini bazo sosola malembe mais boni bandeko na biso oyo ba Congolais bakenda ko boka ngunda na poto ba sosola te mais te to sala na bino musala ba sosola soki ba sosoli to banzi ba ko répéter lisusu te ko finga ba ko tosa ba parents na bango ba ko tosa ba président na bango ba ko tosa lolenge mindele pe ba tosa oya bango. Voilà un peu le na Natal Sawan Matondo bandeko balandi tala esika kani to sukisi manaka na biso ya mokolo mwalelo maye ya ntina ebandi kasi tokomi be na suka etando ezengonga tolobaki na bino bolanda biso na Vuvamu TV 2019 na ba numero yeze na se etando na bino botinda ba suggestion na bino soko boko sala ba video soko boko sala mituna na WhatsApp soko boko sala mituna na kokoma lolenge kani bolingi botinda mituna tokozanga te kokomisela yango na bangunza tokozanga te koloba posa ya bino soko pe bolingi manaka yebende tango molai botia loboko na makambo ye mais on est mieux que chez soi to se kolobela bandeko na biso ya diaspora bolingaka président Kabila te bosengaka alternance salemi pouvoir recueillir na opposant ye mokili ye baki Kobanda 1982 Papa Etienne Tshisekedi akoma asopozaka na yonso
na ya malamu na ya mabe azalaki opposant lelo parti wana nde bajwei bokonzi bosiliki lisu po nini bosiliki po nini tolobi kimi ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka esusu mikolo ezali koya matondo mingi